Bana biso tozali na avenue Colonel Beya na numéro 159 moni ki tozali awa ni ko rendre visite sika moko ça c'est ngomi pourquoi on a la télévision ba biso ba mo yokela mawa souvent na déplorera ka ya ba veuve ya ba refait des artistes ndenge batika bango soki ba batisi ba kofi et comme kana milelo milelo to remercier maman ka bengi maman Sylvie Kabia maman Esfifak to le boter en direct que na remercier honorable Serge Kaimbe j'ai un conscient en tout cas vraiment merci que tu découvrir que lelo ata na kofi la bi que na tika ki fondation moko et darangai maman Sylvie Kabia Esfifak ndé à lobby que à sali centre moko boye na ba orphelin des artistes ba veuve orphelin ba veuve ba ko musala wa to ko to visiter ba madame sous TV ça ezali eza radio te vraiment voilà tout le monde na moko va tout le monde na moko chance en tout cas maman Sylvie Kabia ye wana zoko ya vraiment tout mona ye wana zoko ya maman Sylvie Kabia vraiment que ezali bien tout le monde na makaba boye voilà maman Sylvie Kabia ye wana wa yo la mawa et ça qui passe dans la télévision ba veuve on fait la sur film ye wana maman Sylvie Kabia voilà direct voilà voilà les portes ça la bonne moi de la femme c'est ici na ngombe to programme moi de la femme maman Sylvie Kabia maman on te da poto hein to pour ata maman te poto maman poto voilà avant de kota kuna to zwa moi l'impression maman mbote maman et ça vous passe hein et ça vous passe hein et ça vous passe hein denga ndio comme la alors Dieu c'est quoi ça vous passe aussi comme mama kanisa za ndenge ni yao na moni kimisara bato kutana kati dikasisa ndenge ni yao atuba lisika service za soki na wote ba vivre na femme la femme bana ba artiste ndenge na mona ba kwa la biso ba kende ba tika bana basi bazana na matamu sisi ba moni so bana mwaite fuma pour la ndomi na ba ko basi ngo iko kende miso pe mayebi sunga intervenir na mama siko na habité eza gratuit au Minerval ngai bana ko bazotanga te ba marque Minerval ezali na Minerval to ndenge ni Minerval te c'est ça ofele ambo lokola nini esthétique voilà culture alphabétisation maman est-ce que na boyi na lobi de mangambo lobi oh babwaki biloko libanda na boyi na ngai na boyi ere ngoi masi kabe oya isika na yo pe isika na yo te mama ah oseki amone ere bese déjà bangi sika ta le bako bako biloko libanda na comprendre les non sika nzamba sungi ke to ko makoki ke non c'est aussi place na biso moko et que bana ba otangeza ba kontra bien ça que moi ezanga kimbongo ba bengani bana ba longwe notre prophète aussi sika na biso eza sika na bango eza ko futela te eza ya biso moko lancer message na ba parents à travers ma veuve artiste ma des artistes pour les pour lancer message vraiment on a profité de l'occasion merci na remercier na papa chaka ko vraiment merci belé et sur la maman qui na libanda lokati mona ni susu nzamba pambo ça ça peut ça faciliter déjà ba bloka ba ndima yango des arate amvi ba luka mbongo ata sivi ku ndina lo ba ate aluka intérêt na lobi mais bon baba ndeko na biso ba sunga biso biso beto sungi kwa nité soki ba maman ba olanda ngai ezala ba veuve ba artiste ba orphelin ba orpheline bana mibali pe ba biso ba zape bana moyen te saka te ba orphelin ba biso ba orphelin ba ko zape bien oya ko koka ke aye ko zwa courant na kimbantseke njili masina kimbantseke ba mo kali je sais pas trop place ezali wana colonel BS 59 bongo numéro contact pour tout temps zana benga leki na voilà ça va tout comment la machine donc comment on a nina ah oui voilà bande boulum c'est en direct vraiment makanisi aboye il faut vraiment que quand même que tout comme ça va boyer monique assez en danger pour kanisa ngo ndenge oyo ali obligation de des artistes normalement biloko boye il fallait ba artiste ba ça biloko boye mais to kama ba artiste musu ba ça ba don pas musu mais nzoka domaine na bango secteur na bango c'est négligé. Allez voir là oyo vous allez ba bien on est voilà numéro ya maman Sylvie Kabia yango yo 09 04 22 08 47 bandeli au mutenga contact 09
04 22 08 47. Bon numéro maman Sika bien vous avez précision surtout pour la téléphone. Maman, tu la carte de la carte. Voilà, vraiment que merci Junior en tout cas merci vraiment Makamba Boye. Il fallait les artistes au Bakuto na Mbongo. Le monde va retrouver ça Makamba Boye. En direct tout na tumba la moko. Voilà. Ah, on le peut pas. Ça la vision. Bonne papa. Bonne Moussala. Bonne Moussala, il est en madame. Vraiment Moussala est en mode kitoko. Les années, bien Moussala, les années. On G ya maman Sylvie Kabila. Ah bon. Donc tous ça on a grâce. Nous pas on a yeto. Papa ko ça biso te papa lobi na boka boka biloko libanda. Na na ba ofela kutu ngangu na ofela kutu ngangu na la banda ngai. C'est vraiment le pango ya maman Sylvie Kabila. Yo ça bana bon. Yo ça bana bon. Na sana bana mibale. Bakoyawa. Ndi ba kozala. Voilà. Toko na kati. Voilà que maman Sika ko na kati. Ah maman Sika oko singa ta duka. Maman Sika bien. Poni no mingana no kufana na dawa teko. Kiseki toko yo za papa akitaka. En tout cas, on a observé Jésus en tout cas vraiment que merci. Vraiment que Makamba Boye il faut tout comme ça vraiment que Tala Moussala ou normal les artistes devaient faire ça pour la canisa que demain nous aussi nous partirons. Bon awa ezalani kaka bureau tout ne kaka toujours bureau te ba okabla to yeba côté moko to tie ça la esthétique côté moko ça la couture côté moko ça la fabrication côté moko ça ya bomba biloko unique mais ala na place moko ça de temps jusqu'à tout ça là ou bien to vendre ou bien to lire ou bien to mais la bana des arabes donc nous toi ça fait partie faut que tu pièce na pièce ne longo na oza te ba kalami aba ça le balongo ba ça ils sont la même chose de longo et on doit partager ça ça me soupe exact na soupe ni de voilà c'est ce que dire maman masika be vraiment comprendre yote na banda na biso masika be mwana mbona bona ah non non on va mbula boba mbula pour makanisa boye ngai makanisa boye kolo na bana na responsable c'est tout makanisa boye vraiment so ngozongo wapi mais makanisa malamu ka bazala ko ka tonto zo mona ta tongo lega zo lakisa ba makambu lakisa na to mona kala tane ba to afika ka baloba o mo ke ndo sala volontaire les ali parce que au moins musala yo sepela na ok osunga ba en retour maman Sylvie Kabila qu'est-ce que vous gagnez dans tout ça tout na kambala mo vraiment ko gagner na éviter soué na ngeza na ko pesa mutu sala ko pesa mutu lobi na ya bonga voilà ya mwana lobi pour na vision sonné to za ni na lancer appel message autant aux autres artistes comédiens na musala ka arme surtout mingi na ba maman veuve surtout ya ba artiste na biso na mona na papa chaka kongo alikaka lobaka benga ka alikaka mona ka kosenga ko loba nini o ba o loba bon moi to kota kuna tena détail ceci na ngeza important na za na ki banda lelo numéro na ngele qui défilé ceux qui vraiment ont besoin que boya komona place po besoin mayele pona bana na bino na ba nyos tout et la bana ba problème mutu nyos tout mais vraiment savoir les en acheter toza vraiment la poste même ba commenter le poko koma ke otongaka o comme modéliste o qui même peu musika donc métier ça na limite bon ngana oyate ku dia libela musika moi si ya basi ba faire partie sozo na yo na ba ko faire moi ça sans souci maman papier calé job poster pardon oui mais moi job poster kinda oui ba moi nyoso basi na maman nyoso en fait ya maman ba contact na ngane to lobi a na okanga mote bo mbisa vraiment après c'est que ko défiler peut-être donc on a deux visites à Libela voilà ba na biso parce que les choses de TV C'est fort, je l'en merci. Ah. Tiens. Ah. Honorable, c'est quand il me dit là, ma camboyo, je reste conscient. Ma camboyo, il faut faire de sitôt, mais pour encourager en gros. Moi, c'est que bien, mais dans le cas où ça va, vous m'avez bien. Il y a ni papa na chaque. Donc côté nous pas on pas en côté, voilà bon et bien. Le côté, ça ka eloko moko basangisi, ceux qui ba okabula comment dire. Ah papa chaque tout le ballon comme ça important, tu as ba bon moko te ça wana. Est-ce que c'est ça? Espoir pour l'enfant et la famille congolaise. Voilà, la dame va ESPFAC qui est là ici est signifié Espoir pour l'enfant et la famille congolaise. En sigle, na mukuso le do bandolwanyo sonande tokati ESPFAC.
Vraiment, c'est vrai, parce que tout le monde est bien. Mais ça, je pousse là quand même. Oui, vendredi, il y a une vendredi, c'est quand? Oui, le 20. Vendredi, le 20 avril. Ah ouais, donc bien, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, bon, Kobina était pour te dire donc Kobina soit bon linga mais ça comme Kobina était ça juste inauguration pour la en place pour la maman qui place na bino salle vous allez boyer au ba koya ko tala au ba koya ko commissaire na benga bango surtout ba commissaire numéro to PC on est important bon moi c'est pas les belé trop limité pour tala on est ba soko la c'est ba koya belé comme sur un problème voilà un message tout le monde a artiste soit dit ça va tout $5 chemise $8,000 le louer à ça makambo yo sali un message parce que yo mazo baby sambonga baby sambongo mais yo moins na moi makanzo na ngonda susu mo la souvent ndenge ba fia nga muyibi de ba fia nga zoba mais yo vraiment yo kimbela na ngai ndenge ba artiste tant ba kufa kwatika ba veve ba orphelin un message aux artistes congolais sur son ndabiso au bazan vina vraiment nga la lingi en tout cas na un message à pas citer to ya kolobate pe comme polémique na ndenga bolingo toujours bana wana bazaya bango ba artiste popé ba mama baso na batikali donc ceux qui ba kokoza pe na makoki ya kosomba ka pe ata eloko moko ba pesi ata don awa ou toi a osunga mama na mama et que ça la bien on a éduqué au bénal le banaza na pouvoir on a tena na pe na makoki on a te mais bolingo d'abord l'humanité eza eloko moko eza primordial ce qui mutu faut maza na bolingo la mutema ko sabi makambo susu la kati ozanga ngobele ba cha ko pesa mutu ko pesa l'accélérateur faut za na 10 donc yo na 1 mutu susu za na te yo soko kabole banda besungi payer côté na epinda mo pesa ke sungi pe mususu tout simplement le 20 hein tu seras ouais ça va na ba do ça va musanga le 20 tu seras simba vraiment que vraiment que bon que artiste ba kama boye il faut quand même boza vraiment que on est là la bali pour là voilà c'est là quand la bali c'est musanga là junior vraiment junior mais d'accord musanga bon maman ngana bali musanga ngaya en tout cas la mani papa merci maman en tout cas na biso vraiment ba la poto diaspora vous allez en tout cas mon makanisa boye il faut beaucoup continuer makama boye que tango ozoko mambongo na yo tala makama masifika bya sali ça excellent va suivre vraiment ça missionoka impressa kondombas vraiment que merci vraiment que maman Sylvie en tout cas oh il va bien ngolé des big mots symboliques hein vraiment que pas on a biso yango vraiment que mais un message na diaspora parce que mingi ba na poto on dirait ba zo mona à Kinshasa makambo belé mais tant que l'image du Congo est vendue mal partout dans le monde, mais il y a comme ça va faire un message à manière on va faire la photo. En tout cas, message vraiment merci bien on a remercié au papa, on a remercié Junior Morobabu, mon équipe a vu ce dans la radio dans la cinéma on a les vraiment merci belé la Kitty vraiment merci belé la Yananga la ontini toko tala radio yo vraiment les beso Jé Kasongo Nasi Mandengo yo yebika la petite sœur Feli Fatal tous ensemble vraiment pour na makamino sunde papa chaka konga le bibo mona kana bino moni numéro tango zo le gara so ça na posa ko sunga ngamba ko sunga nena lobaki obengi na numéro to obengi na numéro papa chaka konga to ya junior pe ba ko tia oya ko sana posa ko sunga izaka pe na Sylvité to sunga ko sunga izaka te mona mama no mona papa no meka ko sunga mutumso yebete nzamba pe mbola ka bongo mutumso ko ta ko zala pe tango ko sunga baninga mususu ko sa ngapi ba sunga ngapi funa sunga c'est comme ça donc bo c'est pela na makamino so initiative de sala bo sunga biso l'union fait la force to za na posa na bino bo benga bo contacter bango so pe bolingi boye na place aux yeux à orphelin moko to orpheline moko commencer na charge donc l'union fait la force yango en même temps on va profiter junior na la ce message le 14 juillet ba o baza ba mina sur Facebook bon on appelle l'émission to sala to za na soirée à solidarité on a soutenir toujours ba œuvre parce que pour comme appelle bozo singara mbongo ce ko ko pesa boete déjà participation boyo so mi bio participer et ko sala pe que tant de ressources ça mbongo et futa ba madame et sur ba matériel makamio c'est ça et ko sala sikani mama isa sikani na Paris na galena Genevilliers oui ah bisa nani oyoki na Genevilliers ko sabu ko nganda fata ah bisa nani oyoki Dominique Kema musaka na Londres vraiment missiono que pour ça qu'on dombasi Sandra moi aller bomba vraiment que bisa nani Barbie la grande famille musaka en tout cas maman il peut savoir mai yo moko mela mai vraiment oh kana wande ko moni mai moni kisasa moto kisasa moto tomo wala mai ensemble bana poto tout ça kaka na colonel Béa ça 60 avec colonel Béa 159
mais tu pas baninga en face ya maman SPFAC, maman social, maman Sikabia, maman Sikabia. Vous savez baninga déjà? Oui, maman m'a devant, maman a ngam de sola, rapia ba nouvelle. Ndenge kuna ya. Kuna nangote. Kureza oui. Singa kuna benda kuna banda na ko yango na zo kamera ya. Moi butala. Kuna yango na. Kureza banda na benda na poto kuna na ngo tina lupango. Ba tie mai écoute ça yango zo bi mai fona ki na enregistre des eaux comme ça ba tie mai oui. Voilà. Bon maman Sylvie, na moni pe maman je peux parce que tu vois été au milieu comme ça, au mon côté hein. Maman nangai mbote maman. Voilà pe na moni que ça là autres ali na plus d'adresse ça adresse senior. Bon ah vous en connaissez bien. Connais bien. Venez connaître bien. Numéro combien? Ah 170. Ah bon na ngambo kuna. Kuna 159. Musiko yo kuna osala orphelinat isika bana bana kuyamba ba veuve orphelin. Kanisho na kada quartier na yo. Et ça non ndenge ni. Bon vraiment la parole au Fessinai. Na komona vraiment boyé. Là pour ça parce que likambo et libso na quartier vraiment et ça c'est vraiment. Na fanda? Non, qu'on fait là. Maman, t'as musulo ka ko mo fana o pousse na na. T'as musulo ka dans cette. Oh, bon, mishono ka tala makambo. Tala. Un peu ko ndombasi. Ah, tout cas Dominique va musaka à Londres, Monique, c'est Kinshasa, Junior moi, akuzwa dibio, akuzwa ni tala soso, ba koko za ngo wana. Ah, Congo ça béni hein, ça béni en tout cas. Vraiment que comment va tout comprendre ça na mboka na biso, tala ba soso ba ya ba koko. Bandunda mbala moko za ngwana vraiment que passer Jean Max Massi avec ma Joseph Fomaket la Bruxelles bon siko etango yo monde kanisi ça ndenge nini bon la likanisi oyo vraiment maman na so azui et so ça c'est ngo makasi premièrement nga mona za na élève aliboso na oyekola hey comment nga nige nige lukombo nzambe masivika beya yaka mbala moko kota umemingambo tala nige mwali boso musu azate te bazali yo komona mama Lorraine masika beya ko kabasika solo ko kabango ko kabango te ko na ba te ko na biso ba ibi musa to sa to lo so isa ko na bola na bango na ba na bango pa ko so ba en tout cas diaspora ozali que totika kosala distraction na nous maman Sylvie Kabiazaka na mboka na ye venez investir dans votre pays ya Congo ya mboka na biso ta maman Sylvie Kabeya ta ba maman boye azo en charge c'est ça na bolingo za nango bino na biwa bolingo belé bisa na nini na biwa bisanta bumbale bumba papi maibelanga na ebike mota émission mingi bongo siko maman tango musali banda yo moye ko lani donc on ça couper couture. Bon, maman, comment elle est? Maman, on est sani. Esthétique, voilà. Je m'en vais esthétique déjà. Je m'en vais voilà. En tout cas, c'est bien. C'est quoi? Tant on est zonga. La police on est tout ici en bas montant. C'est l'année papa Chaka. Donc ba madame ba vous pas me appeler à côté. On a beaucoup assister de temps à autre sur la salle rappel na tonga pe mo moké ya makasite. Mais ba kolo musalo ba yebi ba yekolela bazalo ba kopesa ba mayele po mayele ba ko so ba pesa pe ba ninga. Ngane na kei musale ezali ba kozi ba kozala yo pe ndongo zawana kozaka makasi na ba administration na mona rango vie. Oko sunga pe soutenir musalo kino ba mieux c'est un ordre na boy ba problème ba lega ba sai ba mataki franchement nga nazo na aide à me touter nazo senga na aide na bino nyos ba kongo boza de partout dans le monde oya kozala toucher la kaniso asunga ata bengi junior boye bosungi so poko mona kende ko mona sepeli na ye aya na zo na charge yo kaka na ye to ko ngo sini na ona yo bangai bona moni ke junior na moni ke dope na bien il y a un message là-bas. Maman, je vois Junior, nous avons un petit comédien vraiment que ça c'est mingi qui était na benga ke mbala moko et yaka maman ta benga mbala moko ke a kiti nzambe non il va artiste yaka tema ta hotel maman ta na benga mbala voilà kiti va kiti mbala moko vraiment mon akipa ya papa maman nani Yamado yama na fabrication Yamado Yamado mona maman mode maman na la télévision ça kama ça la comédie
mais maintenant sikoyo awa kanisi mama Sylvie Kabila pesi ke ebi bana bana sans souci aba kidia mfuka mundanga tiso azotika ngo mikolo zo batiki bana ebele mais mama azuli kanisi wana ke asala ofina non fondation eza fondation ke kibe mono bakamisi wana eselo ne take artiste salinga piye muto tonoke makamo Sylvie Kabila za muto asundaka bien tanga sele loko surtout biso bakomi to tika la simali je comme ça si art na métier ça la bien je comprends nga pena ya za na tika na te ponga lo ya tonga la ngai iyo tonga kaka nga tika simate na tika la simate ngo mo no senga ka ba ndi kuna nga bakomi ndi boya boya papa mundangandanga bana batikali eza posa bamama boyo otika bana eza jamais bien en plus bosunga masi botika te kelo kwa nde ya oloba bongo moso oza nango boya bopesa esambe bien botika te bosimbe sikoyo ntango mondikanisi oyo mwana beba komeje bela de tala mbongo okupe ngo conseil bana na Sylvie mama Sylvie massage si basa ngo pourquoi pas on va conseil dana mo pengo conseil parce que que bande ko langa ba komeje bo sa te ke boza na mbongo bo so mbakabila ma ba griffe et la me passe so ça les locaux e ko ça la pesu bien na kata mbongo nedinga iba edinga nano baba jini oneti oyo mama fa la transfert merci asome ngo 500 €. Maman va la transfert. Donc il est en bon, là, dans 5, estima. En tout cas. Maman va faire platine, maman, quand on dit, oh, ça la bien, sur la balle, en tout cas, maman, dernier message, population, surtout il y a Kimbanseki, Bazolanda, parce que la télévision, Internet. Un message vraiment pour le message na ngeza kaka ndenge na uto ba tout à l'heure baya ko komisa numéro ba pesi boyo ba bengi numéro wana ba pesi kombo adresse âge baya ko komisa esthétique couture coiffure alphabétisation bazana ba madame ba ko pesa bango ba coupe zanga tenga na zalaka ate ngala ya kaka na kei ba to ba ko tika lo ba bi misala ba tangela ba mutu ko sana ba mutu donc ba benga numéro wana après inauguration ezali vendredi prochain vendredi 20 avril donc ça l'inauguration pour la camion c'est banda donc ça la poste que sili donc c'est la l'état la bloc auto installé puis vendredi tout ça l'inauguration merci na bino so la biso en tout cas merci mingi na sima ndeko na ba petite sa propre donc ni toko ya yo vanda na yo la pour ya libela ko dia ba bébé merci belé DJ Kasongo Vienanga président Jean-Robert Rousseau le Vienanga respect belé moi junior merci pas chaque année ngel magazine voilà aïe puis tout dépend de moi na moni de mettre ensemble vraiment merci belé en tout cas pour la soirée à les 14 juillet nous compter na bino pour soutenir œuvre et kosunga bino ba na bino tant sous sota de le temps so ba ozo kura ba bande kona kutu tant sous cousin cousine et ça nyoso ya yo voilà nige le combo yeyo amuni mabasa nana balite nana balite ni amuli mabasa yo nana balite ngani ngafana photo na ozo ko soutenir mama do na ko kene soutenir luga etoko niki boni bon c'est kapani niki papa nana balate ona balite uko no balite ozina nini mwende za to kama Sylvie yeza bokisa yesu ma Sylvie ede ko bala ko papete mais mwende za te mama kasi ma Sylvie ede ko ma Sylvie Kabila ede ya bala isa mabe na sepela yo ote maman moni ndenge ni ote simba te kasi vya bonsana makambo voilà bande comme ça ambiance ya SPFA qui en tout cas ni ko merci vraiment maman Lorraine en tout cas bon mon accueil c'est ça Kinshasa, c'est ça la RDC en tout cas maman Sylvie Kabila merci nzamba bango junior vous boss santé ya pardon limbisa na boss na vie na ngai je nzongo respect belé mukondi tala kaka yo merci ya na kiti merci belé ya umela zalaka merci beaucoup ciao en tout cas merci belé vie na big dédicace ya yo vie na ngai je nzongo mukondi umela zalaka merci belé ciao. En tout cas, moi, c'est bien. Na kene sous maman. Na kene sous ah, papa, je suis là. Na kene sous na suis moi c'est na kimbanza. Na kene sous kinsanza kelenge. Enza bolingo. Nike. Na wenze. Nike na wenze mama.